Il m'a monté et qui s'en a nani. Ngai faut na boya ye. On a gagné combien? Yo mo lobi aza git. Ko dia mela no malo bana ngati nga forme les gars. Na dia mela malo pourquoi? Yo ka na dia. Non, ne me prenez pas, mais ne me prenez pas comme un petit garçon. Olobi yango bien awa alobaka za guide suprême nga nazo répondre yo ke na lobaki yango pe émission ke na banga batu te so ebinga te bolingo tombokisa ngai nga na banga batu te na respecta batu bon changer question longo bloka papa ma longo pour ngai te na lobi so loba ngo la simna na nga na loba oyo lobaki yonga mais na lobi est-ce que na nié na lobi très bien aza guide suprême ndenge yemuka lobaka aza guide suprême où est le mal il faut ngala les gars boya pour ne futanga ni pour futanga ne tinini ngane te futanga ni to pour matisanga nani to pour kitisanga nani kitanga bino bo poser la question so poser question avant de lo baba pena boy olbani na saboter ko ndongo lobi bona ba pe ndongo na blo wana na banga ka mutute na banga ka nzambe na respectanga mutu azo respectenga boka nga na banga ka mutute na banga ka nzambe na respectanga muta mukili o azo respectenga quel que soit âge na yo quel que soit niveau non fortune na yo si tu me respectes je te respecte tu ne me respectes pas je te respecterai pas je ne te respecterai pas au moins n'est pas noté nga na mobola o na fanda na 200 € na nga na 100 € na nga na mona ngwe belé na zubi na 100 € na nga na oli na 2 €, 3 €, 5 €, viali yaka zo 10 €. Et sili, ozo kabala million na okomona ngai te koto respect zate na okete. O boss wana kabaka mboma na munoko mabe, avant na munoko mabe na ekuna bino bokende ko zaba finga na bino, ngabo omona ngati. Faut na ba émission bien. Est-ce que ngana ko changer langage ngana na changer langage? Est-ce que ngana no sa succès lelo? Oh mikele ngoya oh mikela ngamo mikele ngoya oh yisela iseba o mana o nyangola nyango ngoko bo mana o yisoba na ta ya baleta foko tekisa yikela ngamo ngoya oh nafeka bakande moto na limemia lioto nafeka bakande moto na limemia eliote mondo beto tomora maboko likolo oyeyeye ngana balasa bango nyoso na se balela sengia malaliko oh papi kakot papi matalatala oyeyeye oh mino lele o balela se ngia malaliko ya kotia tembe na wera ayawaga mona wa kotia tembe na ya lobe mabodango yango yo bacha tembe bakita talo bayawa mamona o bacha tembe basira ngenge bayawa mamona o mino lele ye allez bigididi memanga liboso lobeso bidididi e bana lelo dans 2008 aujourd'hui ça fait 17 ans bato mola maboko likoza na domte sama point ndenge to na wenge wana na so vérité mo to na wenge na to kutaka batu bakolo wenge au moins liboso wana to kutaka héritier mutayamba biso tout héritier wat oui liboso to fanda total ke na TV bota wayemba ya lelo to zaka kuna tayemba ya lelo to zaka kuna héritier liboso wana bazo beta héritier to zalaka qui n'a pas écouté ça qui n'a pas répété ça qui n'a pas chanté ça to zalaka na bango kutaka yamba biso nyonso tout à côté là batu tout à défendre batu tout à kabila batu tout héritier tous amité malamu est-ce que kondima muninga ego kitsayo ko boya lebo matsayo ngana boya batu te bobo luka ba musicien ba boya batu ngana boya te picha. Nalobaka vérité, là où il y a la vérité, je dis que la vérité. Si ma vérité va te blesser, je m'en fous, je n'ai rien à foutre. Vous ne me verrez pas chez toi. Vous comprenez? C'est le gars tout seul, on est très bien. Alors que tout le monde se respecte. Surtout que tu tout seul, on est très bien. On a un deal monté dans le lieu. Tu as un deal quand il est tout le bébé, tout seul qui te bien. C'est le ranka. On a régime en bilan, on a bêta, on a yebi. Soit il y a un régime en bilan, puis arrêté, on boit qu'il a ayamba. Comme tu as un régime en bilan, on a mutamakas, on boit qu'il a mutu. Le banégaza na sambila, tu as un régime en bilan, yo yamba occasion mutamakas. Yamba régime en bilan. Yeba boit qu'il a un régime en bilan. Azong si ba régime en bilan. Naza contre yete, naza pe pour yete, nazo lo baraka.
babilo musupe soke ye ayambe nango atiango na se wana za vie na biso tout muta façon na feza wera na coutume africain les petits ont toujours tort les grands ont raison bato wana bavandaka tant bafingaka bakanisa te ke bato bakana na mitema normal yo kalisi yo kovandaka boleki na tefene na epana na vanda na bandi kofinga vie ata mokolo chaîne okata ngo ba non chango kutinga chango basket ka moko to kana chango mekolo baka mabeka ya vie koto chango aza ala so mna kana judoka abeta na wenge ta selo mona wenge ta leka ndi kofinga musicien wenge banduku bo finga bato mosusu ti to maintenant ta la guerre ya wenge BCBG wenge maison mère. Vous comprenez? Mais comment guerre dans la Kachanda ko finga ka ba musicien ou ba bima na maison mère? Je ne prends pas la part de ces léos, j'ai dit parce que moi aussi j'étais victime à plusieurs reprises. Que pour être victime? Yo ça m'a ba finga ti maman na lesbienne. Tu vas le solo na papa. Comment on va faire na ba opel no père papa na mongol, opel na tanga ka poto ka so atali ba okimisa batu. Est-ce que ba ko tenir ba propos bongo? Tata mobimba bongo, ana bana. Franchement, quand il commence à tirer les pierres, il commence avec des actions. Quand toi tu viens avec réaction, allez, papa, babimiso impoli na monde, heureusement mon client peut s'échanger. Mon client échanger. Bon, il faut attendre à comment bateau. Parce que maintenant sur le bateau. Tu m'as lobby pena yo. Nabia, yo tango ya bateau tant ça va comment nga. Et faut nga na mona musala na tango comment. Yo ba wote bisona wenge toke na bongo. Rendre sincère à celui qui est à celui ou à celle qui t'a rendu la sincère. Est-ce que yo go vendre le bateau attendre comment to le bateau ba comment na o banga bateau teloni. Est-ce que je fais la publicité des unes na longo ko tona vendre na créer na une émission à la chaîne na bino pour na lotanga ba comment ba vani na kisasa bazima ko ba teli ko ba ma sema ngata ba comment bateau. Na sens ni na autant comme 20 les grands prêtres c'est fini. C'est fini. Nathan comme wata parce que depuis quand Nathan comme héritier, Nathan comme déplique, Nathan comme fabricant dans les bons. Na lobi te poser une question. Nathan comme Olivier na ko ba notanga ba comme sauter. On t'a bêté la go kata fumbo, igo sente kata. Asali ni na professeur. Est-ce que bon Nathan bon est-ce que na problème na bango? Non, est-ce qu'il faut Nathan on a problème? Non, est-ce que na oh écoutez, arrêtez, tira ko luka. Moi ni bino. Te ko bino te na yo mto bien. Yoka. Bossa la mission bien. Pisha. Tobandi na biso pe bien. Bossa la mission bien pisha. Tani boso lati ça va. Botika ko luka ba problème na ba plateau. Wenge. Na le botika na ko luka ba problème na ba plateau. Est-ce que ngana na problème kuna? Est-ce que nazaka sincère autant na ba ko ba tunyo surtout? Tobanda bien. Yo monto ebisinga chef na biso ali boso. Yo ngopela tunna si. Na le chef na liboso te. Yoka message na nga bien. Na bitam to yaka na wenge to kuta héritier na orchestre na banque. Et là orchestre na banque. To kuta ye kuna. Ti to alaki kuna muta solo na mukolo orchestre eza wata. Te me otu na mapwana. Tanda na biso omoni wenge yuma na wenge azakati. Na ko fana bena solo bena yoki na kesika mo boye, via le système. Na yoki ke mutu mo alika ka solo no boye. Yeba ke tonga na koya. Non, est-ce que ngaso na tangi koma mutu te mutu na okite. To la tabila mana la tati. Tous sont vaqués na sont partis. Est-ce que nous allons attendre comme moi bateau mutema na c'est pays que na et sili Kimia honorable Mabindi Kolobor nini wa sanctionner olozo mtamayele ou bagisi so logo ko sa ga luka sanction bana copter bon bana cop est-ce censé copter moi là si bon bana musala osana mboka wana pour on battre la jeunesse pour baby sa mère ou bakata ba sensible oui mais journaliste c'est Luka investigation c'est un nom d'une personne c'est un député dans l'Assemblée nationale bon yo cri na zanini comment honorable Mabindi Kolobor yo na ba saleté spirituelle hein na ko ne loko mususu kutu ya sika na sali kutu biloko zo lukeza na cave biloko zolinga olia ezande na cave biloko olia to mo bon na cave na lobi na yo boye na lobi boye biloko zolinga olia eza na cave olingi olia na lingi na lia olingi osepela na lingi na sepela oyoka bilenge na yoka bilenge eza wapi eza na cave ali papa kita na cave makambo na cave badwa ko olia na cave
FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Ouais, salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres, humbles serviteurs, Pichan Kimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours à la recherche des informations, rien que pour vous informer, puis c'est mon devoir de vous informer dans votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne où peut Sarabino information en temps réel. Déjà, pour commencer cette émission, je m'aimerais bien saluer celui qui est derrière la caméra. Lui, il s'appelle Jordan Mizwa. Allez, Kangaye Maboko. Na beta et Mathieu dans l'angle facile. Donc voilà, merci na ba intervenir sur Balingaka Image Pro. Ba fidèle nyonso ya Image Pro TV bubenga ki de partout pour bo manka ki biso mingi biso peto manka ki bino ebele parce que tout ça na ba travaux le bo moni plateau ki toko makasi bwe de bo tala na ba parler puis qualité ya image pour topé sakabinongo wana cop na biso et puis vitesse et information toujours voilà comme l'actualité n'oblige et puis tout ça na artistes et musiciens oyo azosala rage déjà tout le monde Baza d'accord et puis les loyolom Magoda partout dans le monde entier tout le monde la parle lui il s'appelle l'Orbeson Pota Tigre Nkoko comme Bafidel Babengakaye. Aujourd'hui on va essayer de parler de discuter ensemble avec mon invité. J'aimerais bien déjà dire bonjour et bonsoir Nkoko Tigre honorable. Ouais bonjour bonsoir ceux-là qui vont nous suivre, ça dépend de l'heure avec laquelle ils vont tomber dans notre vidéo, dans notre interview. Pichan Kimou, je suis là. Très bien, je suis là. Santé. Santé aux hommes, aux hommes, les bandes des akatité. Les bandes des akatité, santé, tout le barara, moi bien, mais moi bien, pour ce libanda, mais la kati, ça déjà fouti. Te belo, mon arabang, tambola, santé, on a bien. Parce que mais la carte est déjà foutu, tout fourni. Donc, santé, ça un peu bien. Je suis sous traitement, comme je dis toujours, je ne cesse de le dire. Mais dans une grande partie déjà, je me sens très très bonne. On a, ça n'est qu'à ma poison. Oui, ça, mais ça, ici, là, en bas, malé, mais c'est bon, ça va. Et bah, tu vas hésiter à n'envoyer mon bani. Il faut étaler, il faut y ba hésiter pena makamba Congo ba hésiter kala makamba na ngai bona ko ya sala vente nga kuna lo ba vérité bango ba kuna ba nyama ba lo ba ngote bana ba hépatite C ba lo ba ngote nga kuna lo ba ngai ba lo hépatite C ba bité oh hey bichati ka to bana biso tika to banda bonga ko sala vente na vie na ngamo vie na ngamo na sa nga vente vie ya ngamo na sa vente na franchise mais na loba vérité na muto na yoka na sonité na banga raté ko loba vérité na bien je suis victime de l'empoisonnement batutu ba utara est ba yebi non seulement est comment étiquer on a critiqué est ce pour l'empoisonnement te le poser comme partout attends na poto ba empoisonnement batu na ku na chance pour na se retrouver côté kuna na bande excusez-moi na basson kuna pina na chance na eso comme na poto mundele na sali bilan santé de la soigner nga mingi bato pe ba epise soki ezaka mingi côté on soki meki na mwasi ya bato to botoli olingo zo eloka bato yo ezalaki nini côté basi po bino pe ba musicien ndeti mwa basi ya bato misu kotala aleka te sikana mwa ebo mwasa mutu azalaka mwasi bana mwa basi kati mwasi mutu azalaka te mwasa mutu ate analyse ni on sali mais il faut tout dans l'épisode kasi yango pe na comprendre na bato ba otala mwasa mutu azana mobali na ye atiki misu na ye kotala gauche droite tango azana mobali azaka misu kotala gauche droite c'est quoi mwasa mutu te bazio ndeni nini yoza mwasa pisha koma bakozwa c'est quoi mwasa pisha te soza mwasa pisha ko nabi papa bazwaka mwasi te soki mwasa lingiti OK na so vérité batika okosa ko azui mwasi na ngai ye moko mutalingi bazwa ye
yo ozomosi nde bon bakondana moto alinga abandi kolinga mais nalobi eza lokola pambo na ndobo soko otie pambo na ndobo otante mbisa ayati soki obimisi mbisi mosusu mpe teti aliaka otie pambo yango otie na ndobo ye po alia likolo bambisa mayele baza aolia na se abandi koto aolia na se kota songe akimi yango aopaswa na se ntango apaswa na se azoningisa oti yo ntango omona beti pak ntango obeta pak ade etikali polele likolo ntango esala ekwei pak akanyango ekasi bamibala teknike bambisa na baza ti yango na bino oke non mwasi ya moto aza mwasi ya moto obike non nabimaka na pisha naza mwasi ya pisha so moto dérange non naza occupé c'est ça naza occupé eza simple yo oza occupé so balingo pesa numéro pesi numéro nyonso misato mbala moko ote zwa ya ndako na mibale mosusu oyo nazalaka nango mpe zwa privé siko motala osali abandi bateste na ye so ekoti kasi na sens na bino naki non mwasi ya motu azalaka te mwasi ya motu azalaka mwasi aza fidèle nde mwasi ya motu aboyi na ye makambo te non monsieur s'il vous plaît suis occupé parce que so oza mwasi baodérange yo so oza mwasi baodérange yo yo mosiko oyebaki non nazali mwasi ya motu ntango oza mwasi ya motu ntango oviva na fiançaille na kokibinage tous en mariés, mais yo mis à gauche, droite, nord, sud, est, l'ouest. Ah, ben là, je quitte, va vendre là-bas. Va vendre, on peut se respecter à terre. Ah ouais. Va se respecter à terre. Maman, dans ça, c'est répondre à la question tout nu. Très bien, ouais. Moi, c'est un mot, tu vas comprendre dans le balelo. Moi, c'est un moto à Zalaka T. Moi, c'est un moto à Zali. Moi, si yé mon condé, il faut se respecter. Bazo draguer yo muta draguer wana po mono za kitoko tant soit monelo mono nzoto ne se pelicier aïe quant à toi de dire que non s'il vous plaît monsieur moi je suis occupé papa moi ce soir le bino za occupé premier tour deuxième tour occupé troisième tour ogange là moi si troisième tour ogange monsieur tu commences à exagérer toi tu me déranges nazo respecter au bali comme mon eso faites attention. Si moi ça le non, faites attention. C'est comme dans la kanda. Papa force à moi si t'es. Sauf forcément c'est comme dans un viol. Ah oui, pour qu'il n'a pas de l'eau, on a tika tembenanga. Ah. Yango. Mbanda tika tembenanga ngai babalanga na mbongo na la talopete na mosapi. Yango na vanda na libala o. Soki tembe yalio. Tobima libanda totutana tolotolo. Okomona makambo zoluka on comprend moi petit message moi ça peut si un message babala donc vérité quoi lui bena ki notika na otembelanga kochaka na balini na bino na te bakindumba banite ngai babala nga benda mbanda tika tembelanga ngai babala nga na mbongo na lata lopete na mosabi yango na vanda na libala soki tembe yalio tobima libanda totutana tolotolo okomona makambo zoluka mipende yale o mipende yo ekokarango ozo prendre mais so balingi yo kaka ondimi so yo yana basi oyo papa na ngai yana basi oyo bako donc na ebite nza masala bango mpona le baka ke te na lingi te bako karate on a na mobile mais abaksa mibali likola mobali donc ana mobali donc azane pe kitoko azane pe bien donc c'est le connaître ngo ko loka mo bezaka kota ba certaines femmes abongo donc yeso balingi andimane kaka ami comme si na problème yé moko na vie ah ouais no ba vérité te naza occupé et ça simple so lingo baksa mobile et puis c'est na muto na pisha na moni ke simba chute pisha to tikanso obomi na pisha ok ko to muto kangoza te ana poto ba mena sa muto kanga muto libre ke balaki sarabat ki wala bana o ngana ke na oza mwasa muto yone te yana mo ke so bongo te ya ke so bongo te eza ke so to ba tuna bato ba victime ma empoisonnement ba expliquer bango ya muto so ko chelo poison ka ndinga moni o sepeli c'est ta chelo poison parce que yo e ba muta chelo poison te même ta chelo poison bi na chelo pisha poison na ça bongo mais c'est déjà bon Dieu m'a fait grâce. Et donc ici kinda ki bezo kindepe bien et si la rambala moto si la malembe pour nga meli ki si 7 mois na mela ki si chaque jour na mela décomprimé pendant 7 mois papa na vanda imaginer ah ouais surtout vanda sko moni
omoni pisha moso tovandi tolanda bandeko na biso bacongolais oyo bayaka kosemoke na biso na batelevizio na bainternet kolanda bango te bandeko na biso mingi bacongolais baya bakizengi mana oloba ngam na osola ti mingi bacongolais baya bakizengi baeskizenga na terme na employé ame na lobi yango parce que ofanda bomoi mutu mo aleki na internet ya kofinga o est ce que ya normal est ce que ya normal ngai nakofanda bina leka bina na nofingo tozala bato ti mais baloba mama oloba vérité bakritike oloba mopanzi boye finalement eloni balinga donc peuple moko na yeba te so basala biso ndenge nini vina nga bokechu po malobaka bi oh peuple ndenge nini oh peuple ndenge nini na pesi wa ya mbomboti na komba na sa mikolo na vandi kototi mikolo na sela balumumba ba révolutionnaire bato musupe so batali babi kati suki lokwa fali po mamba basuki ngoma compliqué kwa kovo nini pour que na muno kiamura nzela ça qui est révolutionnaire na kati suki lokwa fali ya mabe fali za a modèle a modèle go busu na kati suki lokwa ya mabe ya mabe te mabe pourquoi so da ki étranger ndi photo la ndai a congolais akas ya bisoti ben oui kolanda no bato balobaka na internet yana te bakana bango eloko osala te bakana eloko osala te eloko penaki oyo osala boye pena bazala nango te nga na koya te na tv nakomosola moto so tuninga question motu so nangi na répondre na réponse so nabona na répondre parce que bato bayebi nga na kini mwa kindambo bakoyeba nonga bayebi nga tofandi tosala émission na bato batala biso ata batali biso 2000 batali biso ata batali biso 5000 batali biso on comprend na pisha mais bango bayaka po batala bango fo toucher bato omona bina atali fi na ndenga zati akomi pe na poto po luka vanisa mutune pio acha mutune na hiver ekota malila evanda pio abando luka babiloka nzoto tezaka na kacha loyenge kofinga ka bato ko luka makambo ko mila kisa muta danger na poto arate muta danger na poto ya bano babotama bakolomboko bato biso toyebwe muta danger zata papa analyse au sali soko lingo somba griffe ou pas somba griffe oza na iPhone ngozo iPhone même 15 ba misi 17 ozo na ya mo ozo ngo soko lingi na papa na ngai siko danger ngoza ya nini liberté égalité fraternité ndela koma déjà donc côté kozala na bandeko to bandeko ninga ba artiste kozala mboko faut ça nini on vivre bien ceux qui conseillent na makambo to loba opesa bandeko tamsu bandeko no pe baninga ba artiste bato ba balinga komila ki na ba réseaux sociaux yo ko loba nini to conseil au produire mais orgueil ça fonction mobimba na vie na iti yo pesa mtu conseil mtu za orgueil si loba na ta o mamna ngoso baba bon surtout so avali côté basi baza so avali ko na kacha basi be bayoka kai amona nga ondire ya okufa suteti ondire obela te ondire okosola te ondire akota toilette te mais kende ka koti toilette bimo ka sola tika na toilette wala e ko boma na ba kafar nyonso tu ndiro koma na moi en na ba basi ti nga na en na ba basi papa est-ce que to so mama ba basi yo tuninga conseil ni roloba par rapport à makambo tout na mona ile kwa partie mon sensible pour non surtout ba ndolo be la makambo yani ya basi kande to biba basi te me yo tuni question conseil ni ko loba oui si c'est ça ya ba musicien pour la moni olobi non c'est même ba musicien ba tout en général tout tique extravagance to vivre en honnêteté to vivre en ndenge ya humilité parce que humilité précède la gloire so sombi mutu keza ya yo koleze nango baninga te so za na mukanda eza ya yo koleze nango bato bazanga mikanda te parce que yo yaki na mukanda na mboko te na boka écrit moko awa ozofinganga na zanga mukanda ke oza na mukanda na nangwa ya kapoto na mukanda tokoyeba yo lelo ozo comprendre mutu na mukanda na mboko azate bato nyonso bayaka na bango so moni ke bozaka pe bien chez bino oya pe awa mutaka nango aza te papa na ngai mutaka nango ate ona lati bamibimba so ya banini obokomonsa osolati bilamba obalokaka ozo na tiktok kosala ba live kolakisa bato baluki otalexi bato obaluki kolakisi bato nsima eza nango na eloko moko te vanité de vanité nous sommes tous des passages mais babi avo koma mo la pote ya sofo vendre depuis les 20 ans la pote bo mo na pote za bano babotama bana pote za bano babotama awa
Bamonde bana poto. Acte de naissance non ba komaka né. Ce qui n'a montré un hôpital de Montreuil nanani. Yo ye. Abota la Charles de Gaulle. Yo ye koya. Oye. Pourquoi il m'a poto ndeni? Ndenge ba si de sanga bota la Charles de Gaulle. Ah, yem tabati massif. Masfati massif. Yem taoloba. Donc tout ça l'effort tout le monde m'a mébélé. Tout n'habite beau ça la tête tout ça l'effort tout le monde m'a mébélé. Extravagance, arrogance donc orgueil, trop hautain, ça ne sert à rien du tout. Sinon, voilà. Parce que là, déjà, tout le monde mais sinon, il y a mon amboka patriote, malgré tout, le Liban d'amboka, parmi la diaspora, le lope nommé le gouvernement bimisika surtout, yo monindeni parmi tant sous bas souci manger au cause en ango parmi ya bateau ba pesi chance ba sala ba accompagner mon konzamboka ya Fachi Béton. Bon, on a plusieurs fois les grands médias, on a vu on Picha, on a Congo za biso, biso de ba Congolais, Congo de biso de Congo. Donc, tu vois, tu beta mboka karaté quoi, tu beta mboka karaté, mais ma comme ça, moi mboka na biso. Ils a passé. Mais tu n'as pas battu surtout. C'est la peine que ceux qui un jour tout ce que vous avez là. Battu ni peine opinion ya mutu. Est-ce que opinion ya mutu moko etikala ki batuna. So ngana ye opesa opinion na ngai. Ah na ebité so ba betanga mabanga na bamna ke no batino so lobi na bango ah o ba pesa songolo par mais nga bamna vérité que non te mindele bozo mboka mboka so na toujours na colonisation. Toujours en colonisation. Oui, toujours en la colonisation abeta batu fimbute. Et ça, colonisation, tu une colonisation administrative. Ok. Une colonisation administrative, une colonisation. Quand je parle de l'administrative, donc je parle de tout. Que la sécurité, l'armée, la police, l'administration, c'est tout quoi. Ok. Tout est lié d'économie, gestion, maramounion, infrastructure, nyonso. La façon dont on administre un État. Parce que de toute façon, au Congo, il y a des bons. Ils ont sous-souté que ils ont république Congo comme que l'on monarchie. Parce que Togo Fanda Bouyete, Tataza ministre, beau-fils né ministre, fille naé ministre. Ça, c'est quel pays? Ça, c'est pour se moquer des gens ou comment vous blaguez avec les gens. Ouais, ils ont un quota politique. Ouais, bah, un respect à la population. Les gars, toujours pour la fachi. Mais à moi, ça, c'est décevant. Oui, c'est décevant, c'est décevant. Oui, maman vient à salon, on a un canaille. C'est pas normal. Mais bah on ça va dans mboka chance chance ni le bateau là qui ka bateau mo ya kala ba komo mo etikali grâce à président Fachi Béton to moni pe ba jeune ba koti na kati to moni bande ko mutamba ba yaki ba sali donc on mona ke ba jeune ba koti na gouvernement ne singa za pe souci na une fois dans Francis Kalombo na c'est pourquoi ka ba kombo na bino esonga pourquoi bino bo travail mais le lot grâce et puis ba onde bateau ba osala ba apporter en plus ya ka emo mona mboka te mutako bundela mboka e bande sisuka on partage à gâteau. Hein? Alors on partage à gâteau. On a contre été bon. On a contre la nomination na gouvernement na bango na gouvernement moya. Gouvernement ceux qui a magoda, gouvernement ceux qui a tout funi na habita. Franchement na habita. Ils a passé est-ce que muta député national, yemo muta sous député provincial. Yemo sous muta sous mandataire, yemo sous muta sous ministre. Pour nous kosanga na batu boy. Est-ce que tu boloba magambo pour banga em subo ke ba kanga bino to boloba magambo pour l'intérêt mboka to bona souci mboka est-ce que mboka ko za nengwana mboka bino est-ce que na France au comment on a habité les photos côté investigation je ne crois même pas que non muto la député na parlement français a su sous ministère pour muto bon ça Congo ko le ka congolais mo zate mais franchement on comprend pas to yo linga baya Yo tout une question. Je te laisse la parole. Dans le Bible, ils ont opinion en ngai. Ok. Opinion en ngai, c'est pas forcément ils ont adopté, ils ont partagé dans batute. Dans le Bible, ce qui, dans conditionnel, si on me poserait la question, quelle est votre idée
pour la République démocratique du Congo, que le pays reste toujours entre les mains des nationalistes et des enfants du pays, où le pays, on peut donner ça à n'importe qui, à n'importe quel pays. Non, la manière la plus bonne pour moi, que nous puissions retourner dans la colonisation. Et ça, la colonisation a fait mouter la colonisation, mais ça va tout mais Congo, ça a mal dirigé. Papa, police a mal payé, soldats a mal payé, député Ghana. Papa, écoutez, tous à la France. Est-ce que l'on est en Congo? Et là, on ni Congo, on a montré ba minéraux, ba diamants, ba nini. Est-ce que tu es comme ça à niveau industriel? Et où tu as ma belle Brite, il faut que soit un peu comme dans le marché mondial. Est-ce que tu as la machine? Tu as la moto, tu as la minéraux, tu as minéraux dans la boule en casse. Mais tu as la minéraux, comment tu as la minéraux? Et que nous avons une guerre, des désordres, individus, une castérite, une colbat, une coltan, à côté qu'on a quel est au monde à Marambout. Quel est au monde à Marambou, frère, or, ce sont les individus qui le font. Franchement, je vous dis la vérité. L'État, comme on l'est-il, est là même pas incapable, et aussi la même société à traitement et à or. Mais tu tambola qui te yose à côté de nous. L'État congolais est incapable de leur monter ils ont un traitement or il y a yemoko l'État qui a zo bimisango par que la batou. Exact. Ce n'est que des particuliers batu bayaka kuna banini basakamparé na ba professionnels za kuna bazo piller or ba so kaka o bazo ba pourcentage ba taxe même ba bossa na que matière ici là. Nzamba pesi biso ba matière na poto to ngamboka na biso apesi ba matière pe comme osaka na ngobongo te ozo comprendre kenene na otuele na province à otuele précisément na mboko ba benga Durba oui kene société moza kuna kuna ki balerand gol basala or du matin midi soir bazaka na non stop un jour ba ngamba comme na sabango de kingudila boss Martin Kinga kati na Durba hôtel kitoko kolala la ponga kitoko loti bandota ba Angelo ba Maso et pas Martin Kinga kati de Kingudi la DG Nzambe yo yebi un jour tout besala et osala le boulement na bi un baka ngama bana bango lelo parce que ba tobola na se ya mabele tas ko to vendre ba tobola na se support ni simbindako mukole sana mwekas balia kase pour balanda or bataba sans pitié bango ba futa bambongo na bango bazo kata or na bango bazaka sans repos bakata ka matin tipo quoi batapoka ba kotiti tongo batumsu ba kotiti tongo bana ba machine ba makambo ngo na mnake non mutu ke kota na sama bezo ngende ko zwa or ebimi na ngoti libanda basala ba tinel loka ba libula métro na sekuna bako tobola toboli tina bobini ozo comprendre bako tobola toboli tina bobini. Vous en comprendre pour nous or ba olanda côté ba kuta tableau ya ngo or il va ne ba do kata ngo siko vous en comprendre ils ont normalité quoi il y a normalité voilà tu évoluer na biso ba parce que dans moi na Congo mon amoutaza député national a député provincial a sous ministère donc a oli ambonga député provincial aller salaire émolument les émoluments du député aller émolument et député provincial aller émolument il y a député national a sous salaire en tant que ministre dans le cours on a sous ba cop azoli papa na rapport ko sanga na batiti na niveau mbongo ni ngwa malonga Congo na ngo Bill Gates aleki Congo na mbongo un opérateur nigérien comme le Kimingai aleki Congo na mbongo. Il y a un opérateur nigérien, on a plus de 17 milliards de dollars. Comment on a voté le budget? Il y a 15 milliards, 15 milliards, il y a un raté. On a des individus, mais toute une nation comme Congo. Papa, c'est décevant, c'est décevant. Biso te barate qui m'a ramené ça, m'a donné ça m'a pour la facture. Franchement, ça m'a ramené na ndenge na bon, bye que mandat était si là-bas. Mandat était si là-bas. Dans un contre été mais et ça la passe ce qu'on a évité net le barabou. Tout le là-bas, tout comme ça ba to ba bunda na Goma. Pourquoi ça la différence? Tane ba sali remaniement na. Est-ce que ba ko penser non te que ba si tout? Est-ce que bien na kwa mutu guerre là?
groupe ya rebelle mo benga kuna mobondo e bien Mobondo baboma bato yo so moi ya muyaka asimba mbela boma kata mutukingo ya ba rwandite bazana proche ya ville province de Kinshasa bavani bossa ba gouverner batana bazana ça c'est quel pays franchement pourquoi qu'on manque de respect na niveau boui pourquoi sakana bato boui bato baza samawa donc tine bato na basu côté kuna est kuna ba côté nord Kivu kuna et le bela bango le monde on dit ça cop mo ba ebi na bango ngo gouvernement zola la tebutu mo ipona luka kimi na mbo papa tika to vana biso ba ndeko na bango même bato ba sa na gouvernement appela ba ndeko pas si on est na ba congolais nyo tika to vanda papa na ngai tika to vanda bino mo lo bana bino makambo kuna tenga kuma kuna na ba réalité belé bato musu balongoli bango na ba gouvernement bazaki bato fa batika bango basala parce que bana compétence là musu pe mabe pe bato pe su ba miyibi ba détourner ba yiba na bango oka mutu mozo yiba 50 millions bambo on dit ba ventir papa so ça na 1 million de dollars au lieu pendant 25 ans tout tcheka 1 million d'euros au lieu pendant 25 ans aujourd'hui âge non sali plus 25 ans so il y a 100 euros chaque jour oui non bon mus no 100 euros au check carburant na 50 euros na eza ya makaya ba dealing na yo aujourd'hui 100 euros na 1 million ça nango 25 ans sur 27 ans tu t'imagines mais na Congo comme tout le monde a 50 millions bato ba il faut que tu soda na ba policier faut que tu soda na ba policier ba faire des sénats ba républicain na ba policier basani ba kingi na bato na Vamos. Il y a un policier qui est dans la condition policière avant. Autant que ça m'a mis sur là. Avant dans la condition dévastatrice. Dévastatrice. Il y a mawa ya golé là. Ana bana msuba ke na classe c'était. Mais ça mutali bosso ce peuple a déclaré le roya bimina mai ya moto ba sopé le peuple bimina ba la climogène a bêti population. Batu faut ba révolter. Il faut pas révolter, moi je m'en fous. Excité peuple. Il faut pas bima bima gilet jaune. On dit gilet jaune. Na to lo bano anga contre sécurité. Mais contre ba makamba o sala no sa ma nanko. On sa ni ma nanko il s'en fout hein. Franchement, na le kana TV na lo ba ke no to protéger Fachi. Fachi za mwana mboka. Patriote. To soutenir Fachi. Na lo ba ngoti. Mais comment va bilo raboye. Là inutile maman franchement là inutile nani pisha na esa mutema pasi esa na mutema pasi na niveau moko ndimate bata kabila bayiba na bango babe ba miyibi bayiba mais ko yiba zo yiba matuza ko yiba monde ba osala ngona kanai nous n'avons pas écrit ça yo ka balwa sur le peuple d'abord olela qui célébrité olela qui célébrité full et tonde na kasafu cimetière comment il faut lelo taliango banzele bongo lobeli yango bisha sauter tout sur maman tout sur la makambo msuto beta musique tika na vana nga tout sur la musique parce que bato ba ka bato ba besa bestoma ba tension ba yiba ba million ba olia ba kusuma bandaku ba kusuma bandaku na ba Dubai tala niveau mboka bato ta mentalité bato ozo yiba mboko na mbongo kusuma bandaku na Afrique est-ce que Afrique c'est déjà biso oyibi mbongo po nga ba détournement te ba yibaka ki ota na Grèce. Combien de politiciens congolais dans la Grèce? Bah appartement, bah immeuble, bah concession. Pour la Grèce, au mandat on va que le retour tout dans bon web. Et le roi en Ouganda, le roi en Afrique d'ici, le retour tout dans bon web. Ce n'est que la France, l'Europe qui demande, vous devez justifier de votre fortune. Où trouver cette fortune? Est-ce que votre bagage à la bonne vraiment? Nous avons 43 millions de personnes à Barcelone. Batia ce qui logo ya RDC pour la visite na Varese ya entraînement chancelo pamba ya na rien basa na bango nyonso bangi basa na bango Mobutu avait fait 32 ans qu'il n'a que son âme repose en paix voilà merci basa na bango nyonso batu ba yoka makambo na oloba ngo te pona na sengo te na bango pona zo kapasi Fachi azamona Congo on sait la discours à discrimination te pona ba ke ba badaka liboso ba étranger te on est talité on est en ngate Fachi surtout ba ki état de droit oui état de droit ba ki les peuples d'abord oui
biso tous les artistes et musiciens, tous les artistes et comédiens, dans mon ouïe qui est la art. Biso tous les l'effort pour gagner un franc honnêtement. Pourquoi les politiciens nous manquer biso ba respecter na niveau frère. Frère, franchement, na ebité sous bino bobanga koloba, tout sous bobanga ba opesa bino ba mbongo nga na ebati. Na ebati sous bo atako batu ba koyoka te mais quand même to loba si connaître na minute oyo. Net na minute to côté la banani, to côté la bato bazo sali rébellion kuna na ya AFC ce qui AFC bar 23 to côté la bango bato pouvoir. Okuna be ba comme na pouvoir na bango. Basali état na bango bazole ba foute ba texte na bango ba nommer ba gouverneur na bango mais koto yo po ba luka ke non mécanisme ni to ko sala poto mboke komi ya kokatana nini to ko sala poto to vandi bandeko na ngai to vandi tozotala to mona ngo ndire to komisa ngo normal goma e komi na ngo mupanzi mu donc nord Kivu e komi mupanzi mususu to vandi pe to mona pe bango mo ba vandi ba sekaka ba osala pe ba conseil des ministres ba so sekate za cop et ça cop apparemment ils ont si dans toutes ces aventures là ils connaissent ça. Non, mais nous, en France, tout dans l'investigation, est-ce qu'un député français, un député en exercice dans le Parlement français, est-ce que les mêmes députés, on a, un sous-ministre, pour les gens, azana ma papou, ana ma boko, misa, tona ma kolo 4, outil li kolo quoi na se, na Congo, moutou un député national, un député provincial, un PC na société publique, dans la compagnie publique, il y a beaucoup de choses sous ministère. Franchement, papa nangai, makambo to mona oyo, biso to ndima ki onte to ko mona onatanga Félix. Tshisekedi. To ndima ki ngoti. Donc c'est décevant, c'est un sabotage na niveau moko ya dernière couche. Papa makambo ngana loba, ngala na ma politique no mona ngaboya. Na beta la musique na ma politique parce que y a un serment yema Tatiana Creuse ceux qui sont s'occuper na politique et s'occuper na yo ce que politique comme ko s'occuper na biso ne se voilez pas la face ici nous sommes en Europe batapoto ba comment souffrir ko souffrir na ndenge ils font des travail forcés bazo travailler comme des machines pour bazo rabambo bati dans l'Afrique bande dans l'Afrique parce que nous tous nous sommes ici dans la famille dans l'Afrique papa so ba noti ndambo en Afrique ité so bano la ndambo no kangisaka ti lelo oko fungola question papa nanga o est-ce que dépense ni to sala a yebisa ngai à part ko futa ndako ya bato oyebi ba système ne to vivre nango a yo yebi dans le banyo sauter on comprend so ce ko bi ke obanda ko épargner ba mbongo ke na Afrique papa nanga mukolo fungola question non comment na combien mais to sala ngo poani pouvoir d'achat na mboka ezati bande ko ba souffrir bon so bengo bana tongo na liti o ko kata tan sumbu les onoka il faut bimo ko bengo tindela mutumbongo est-ce que mboka ni ba ko vivre na modèle aboy les pays que les gens parlent que nous sommes les pays riches les pays remplis de minerais nous détenons toutes les richesses qui est recherchées dans le monde se trouvent de chez nous mais tous la population la plus pauvre mendiant malheureux du monde ne ba pays au bana ba richesse obi Uganda bana richesse à bilanga babimisa makemba na bakalpe côté comme na ba Dubaï mais batonga banda kwa minene au moni Sénégal richesse de base na banza nguba arachide mais que autant la Sénégal bana métro te mboka na franchement na so victoire ils ont la batu na bango moni mutumo Jean-Claude Moubenga c'est comment iko ki manga sala ke mission aux États-Unis comment sur les Congo est à nous asala be mission politique alobela fachiti namboka landa mikolo makamba oloba amulubat abaluki bangot aloba vectabi o za sabotage to aloba bi to yebi taka alobi na français alobi na lingana tina suka alobi na ndekone na chulu abi oza ndenge nini oza travailler tout ça makambo na ko tout ça normal papa quelle outil ça kala mingi est-ce que ndele na ça voilà pour ezate ma ezate insécurité n'en parlons pas. Pas faut temps là bakuta gouvernement ndenge nini bakuta mboka ndenge nini komi ndenge nini faut ba changer mboka bongala mukolo moko te il faut ba te belé ba kende bilanga il faut ba te belé ba koko oui opinion na o zo ba bien mais tu peux saper mboka chance pour ça to ya na ba division koko tia o to changer combien de président la Congo
Picha. Coco. Naza les seuls musiciens on a les gars nabi les seuls qui n'a pas ba miso ba lekana na télévision nabi les seuls qui parmi na lobela ramboka osumuna leki na TV na zo critiquer Tshisekedi na critique ba ba menacer parce que batona ba sala 18 ans na mboka comment le lobo menacer muninga azaka na 5 ans na lobango mais so bazolo ba makambo ke non tozolo ba makambo pour na président de la République mais sala makambo pe bientôt mona makambo ngo petit papa nanga na otolo bano to makambo na sentiment te est-ce que batu musu ba ko asimi moi za contre opinion ne te mais non to pe ça a chance na gouvernement pour ils ont gouverné et ça la malamu que to ya na ba conflit ba division pour te rencontrer rien l'avenir ya mboka les hommes ont pe sa chance te ko pe sa chance do millionnaire il faut faire pauvre ça mais ça tine bande ko na ba $200 na ba 500 avec ça au moins normal mboka neza ya bango ba ko sa ba bilanga te ba ça bilanga te ba ne soit se focaliser na politique na l'église comme côté na politique vous trouvez ça normal est-ce que ba ça la remaniement na moment où mboka za scindé mais le pays est scindé partout na kuna ba zu kuna côté ba rebelle kuna baza kuna parti pour longtemps ba comme parti ba nanga baza kuna ils a dirigé na bango est-ce que biso tokola to mona makambo tokola to mona makambo natanga musée to mona makambo ti natanga kabila mais guerre bezalaki mais to mona te ke au parti mo ekatane comme batuti mais je passe ici je parle na lobaka yango to soutenir Fachi mona mboka mais makambo Fachi ka komosala ngo nako to na kanai est-ce que zo banga batu toni yo zebite papa musutu bazo c'est ministre mona na ministre mobali ya mona na ministre ça c'est quel pays frère bino mo mona normal bo fana no bota est-ce que c'est normal et ça normal est-ce que ba ta face on est-ce que ça ba côté politique ba soline makamunini ba yebi ba senge ndenge mission ba ministre bongo ba pesi ba mo pesi sous ba mandation ba pe na ba pesi ba PDG est-ce que ça normal ba pesi pe ba jeune ba koki ba sali est-ce que ça normal toboite mikolo wana ba sagesse na bango ba yo ozo comprendre ngaite tika na loba na baboite est-ce que na famille moko bokozo ba 5 postes ya minene na mboka po bino bo utili kolo boko na se po bino ne botangi makasi koleka batutu frère vous trouvez ça normal et ça ba quota politique pour l'intérêt propre na bango nani basi ba pesa un ministère asali makama malonga na ministère ngo nani yebisanga nani ministère nini to mona na ba potene to mona ba ministère sala musala au ministère à transport et saliboy, au ministère à santé et saliboy, au ministère à aménagement des territoires et saliboy, au ministère à culture et décision pour na artiste en général boy. Yebi sana ministère ni na Congo basi ba pesa ministère et salipe likamwa malonga. Yebi sana ti ministère ni. À part ministère il y a porte-parole à Lobaka. Yeto mona ke Lobaka na zaka ko loba. Ozo comprendre. Mais papa, c'est décevant. Mais ils en ont rien. Pouvoir est savant. Ça veut si là. Au moins chose savant et si là. Pouvoir est savant. Naza n'a pas précisé naza contre Fachiti. Mais to komi ko ma contre magamazo sala. To komi te tingam na komi contre parce que l'exception na que non kanai ezalina injustice. Comment policier bazo futaye $100 na to ya banque, député zoka vingtaine de mille de dollars. Les mêmes députés sont sous l'Assemblée provinciale, les mêmes députés comme sous-ministres. Ils ont gagné combien de temps? Papa Nangai. So sali addition maman solo zoana. Au moins on a combien na 100 000 mutu. Papa, qu'est-ce que nous avons au Congo parce que pour qu'une personne gagne 100 000 euros par mois, n'attendons pas un euro parce que nous sommes dans un pays que nous mangeons l'euro. A gagné 100 000 euros aux hommes d'affaires T, Leclerc. Nini Rosungangai, Leclerc, Aldi, Action, ce sont des hommes d'affaires. C'est normal, ce sont des commerçants. Mais politique na Congo, nous n'avons quoi? Nous n'avons rien du tout dans notre pays. Comment Moutouma Zoka 300 000? Papa Namboka, on n'a même pas en voie de développement. Président ont gagné 300 000 à Sénat. Président à Sénat aura 300 000. Vous trouvez ça normal? Frère,
Merci beaucoup Coco na opinion na yo, merci vraiment na opinion na yo yo PC. Donc voilà, on continue. Merci na batunyo so azo landa biso na monde entier zaki Coco un tigre l'obeso a PC ba opinion na eta ke mon mboka qui est patriote ou surtout à Viva Canada. Siko honnête donc voilà, pisha tu évoluer na biso zaki pas to so la pega mboka to sisi na mboka pisha. Ya le loko le kima mboka ki est-ce que c'est normal soda azobunda na mboka salaire na ye comment $500 ti? Est-ce que c'est normal officier militaire congolais aura même pas $1000 chaque fin du mois? Mais il y a un changement parce que les policiers, les soldats, les soldats, ils na combien? Papa nangai nalobi député azanani pozoka 20 000 azanani. Qu'est-ce qu'ils donnent au Congo? Députés qui sont pour Atomboli, qui sont contre Atomboli, qui s'abstiennent à Atomboli. Il fait que dormir. Regardez le plénière au Parlement, vous allez voir mon frère. Qu'est-ce qu'ils font au Congo? Qu'est-ce qu'ils font au Parlement? Ils font que dormir, somnoler. Parce qu'on gagne des milliers de dollars. Bah, ça soit avanti. Papa, tout le monde qui a un gilet jaune, les gens sont sortis. Les gens se sont manifestés ici en France pendant un mois. En France, on a un gilet jaune. J'étais en Ouganda, j'ai regardé tout là. Hein? C'était quoi? On n'avait pas décapité les gens, on n'avait pas tué les gens, on n'avait pas égorgé les gens. C'était juste des TVA, des taxes de valeur ajoutée qui voulaient se faire ajouter dans des produits de la première nécessité. Les gens se sont manifestés, sont sortis de la rue. On sorti de la rue, mon frère. Hein? Ils sont sortis de la rue. Pour la maramabo suko, comment mboka neti ya biso mboka koza na niveau ndengwana vraiment. Yo bitene basali 53 ministères. Ils avaient un ministère proche des ministres. Ministre proche des ministres. C'est là que ce compte on a plus de 53. Maintenant, Batunio sont 53 ministères. Il faut pas la subventionner. Bah frais de fonctionnement. Bon, nous sommes bon mboka. Qui est ça? Bah c'est là ba fouta bango combien frère? Bah c'est là ba fouta bango combien? L'État congolais en la bande tout le monde ba HLM. L'État congolais dans l'Angote. En Angote, population souffrir na Kinshasa. OK, ne bo fouta 50 fouta landa ba 50 ba garantie ba 10 mois. On comprend courant na mboka ezate ma ezate nzele ezate franchement bako vanda na on te ba raisonner bako vanda te ba raisonner ba désenclaver ta ville province à Kinshasa siko neti mandat ezokende ko sila boye et loko ni to ko raisonner na moi pas père wala ndenga lekana ifachi to raisonner nani yebisanga zala clair franchement zala to raisonner nani parce que mu kontombolo congolais de père et de mère né au Congo, grandi au Congo et grandi encore en Europe avec à cheval. Kinshasa Congo, mboka na poto ayebi système ya poto. N'est pas la fatalité ou qui l'information m'soute. Moi on va prendre ndeti ba prince Koti oya ko kuta mabulu par exemple la Sali lelo Koti ba magasin ceux que ça qui yo kani oso wana sala mambala moko te. Sa chance. Est-ce que na so boya ye? Na so boya changer bango kombeto lela ki batalo na mboka. Bateli bino mo na mboka. Bino mo oza batali boso botelemeli. Nani ya kobongisa Congo? Soki congolais te. Est-ce que yo kinga na bima na temi fachi? Ki yo lobi asali nini? Na 5 secondes. Na solo baboye, tango mande ko sila. Tango facha ko kende mutu muso aye. To raisonner fachi net nani. Il y a toujours un débit, place abandonné un débit. Soki singa batsa. Soki photo juger na mboka to juger mais ko bateke asali nini parce que atingi pe bilembo o batu ba otali lango o batu ba kuti ba idée pe zali ba projet zali ya mboka souci ça ba ya ba projet te mais ba réaliser yango pe za pas na yo pas là état que congolais biso nyo sont congolais yo so da bula ke ne Kinshasa yango ta mso banga no koloba boy parce que bon ki je OK Kinshasa te po Kinshasa na mboka na autre o banga pona ni mutaya na état de droit fatit o kolobana yo ba tout le monde est libre là-bas parce que ne to loba to finga mututé to finga mututé to zo papa bon c'est bon yana ngori gratuité d'enseignement iko ta kit oyi bigogo babeta bana bigogo oyi bigogo bitala tala on peut évoluer frère tala bana banaye kotanga oyi système oyo ekoma na enseignement Congo baparents bakotizaka bambongo bapesaka basenya to babayi gratuité enseignement makambo wana esila nyonso tu kende komona basenya bakoma na kanda niveau bapapulaka bana bambata biloko bana bazwaka heureusement nga bana batanga na école privée papa na ngai to na niveau wana te Kongo na niveau wana te bato batana no recensé
Identification zate. Nous sommes les seuls pays au monde. Bana ba carte d'identité tout le monde normal. Ba bimisa mbongo ceux qui 400 combien de millions, ceux 600 millions. Ba ça ba identité et kenna na ma eli moi. Hein? Numéro 1 mais maison civile, c'est maison militaire. Tu condamnes toujours président et puis bateau va payer confiance ba salité. Numéro 1 c'est bino ka congolais bo. C'est ba osunga oui président bato ba olinga basa bolelaki babenda ba j'aime bolelaki babenda boy gouvernement sali yango souci ya peuple te nazo kene na yo poser ma question te nazo poser te ba question te nazo ya plan na yo pas na poser question te jusque là nazo ya ka place yo za beaucoup plus na makamba musique te menga na ya place yo za te yo ngobi misanga mabe nga na poser pe question te na lobby là yo lobby na ngati ba pesa mutu charge wa sala salité nani faut condamner bapesi lobeso poste oyo lobeso zala gouverneur ya ville ya Kinshasa lobeso azu mbongo atie na poche na ya tali famille na ye nani mabe nani mabe yango nazoyebisa yo congolais mo palingi mboka na yango nazoyebisa yo nga nazali contre Fachi te nalobi pe te yo za contre naza contre ye te aza kinois aza nka ok Fachi ayebi ayebi ke aveni oya mombele oso na kocha na obima awa papa na ngai eza motema pasi papa na ngai pisha eske na ndenge nanga avai na poto boye nakoba nayoka pasa makambo Kongo nde nayoka yango en tant que patriote voilà comprendre ngai papa comprendre ngai eske nakoba na ko se soucier na makambo Kongo nde nga se soucier basala makambo na nkoti basala makambo na nko eske nga za contre nga contre te nalo baka azanka pe nankana na linga na so be na yebi pe lingalo azanka za noko mes frères na so bango be na za clair eske bakoko sala remaniement ya gouvernement bolongoli biso so na quarantaine de ministères bo comme so na 53 ministères na moment au coup bakangi mboka mpandi mo ezo sala te franchement frère na ngai hein eske mbongo ngai uti wapi pour pesa ba frais de fonctionnement ya batuana siko policier au foot avec les $100 ana bana soki comme bana policier ba otanga bien te papa moi j'ai grandi au camp na kola na camp kokolo biso chaque week-end on a na cantine militaire tozora biloko kolia ozo linzanza milika nido ya monene bozui carton Thomson bozui mafuta bozui loso à l'époque de Mobutu je te dis franchement la vérité mais toutes ces choses n'existaient plus hein. Oui, que soda va contacter qui fonctionnait. Soda produisera raté. Madame, il faut pas battre là, bien. Vous comprenez? Pas battre la soda bien. Est-ce que Bako fout à député vingtaine de mille? Soda n'aura même pas $1000. Est-ce que Bako quitte sa salaire à député? Franchement, et ça, les Camerounini dans le Congo. Ah, mais non. Merci beaucoup Koko pour l'intervention et puis point de vue na yo. Merci pour na batunia soba Hollanda biso son excellent Landry. Député national, député provincial, ministre, PDG, PCA, Moutoumoko. Et tant que le citoyen national, et tant qu'un artiste et musicien, nini oyo memi obakisi pe na kati ya mboka comme conseil nini oyo beti pour tirer pierre na yo. Ne baloba mboka tongama na Moutoumoko te. Le beso qui au contribuer ni na Congo tant qu'artiste musicien. Tout ça dans la colonisation. Na yo moko te na yo moko mutu da lobeso citoyen congolais avant ni na Congo étant qu'un artiste message nini opesi na peuple nini oyo contribuer tout na question bien na sali nini to na lobani sali nini yo musicien musicien langa nzembo musicien motei batu musicien mopanzi sango au commission na mboka osali nini tant qu'artiste oyo monique na porter pierre nanga étant que citoyen congolais na mboka na Congo boîte no soba bien musi no soba bien bo animation na sala ya ngwana ngati boka silo ni sukiza animation nini bo musique na beta ngana na mukati mbila musique yango message za nini oyo sungaki peuple nini message yango eza nini oyo esungaki peuple oyo etindaki peuple ayibakisa mwa implice na ye etanke yo mpe oza lokwa député mpo oza lokwa pasteur oza motei mpo yo mpo ozosala ezoluka message wana nasepelisaka bato basepelaka ti oyo otindi bato babina magoda balala te eza nini batonga te bavandaka yo moko olobaki magoda eza nini nini magoda eza nini
manini magoda esali yo nini eza nini yo na problème na yango citoyen messager motei nde bandeko teatre bateyaka yo alobaka ya kende veye de priere nzoka kendaka na ye nde veye ya magoda ya magoda ya magogo ya magoda yo mariki alabana balela magoda yo 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 makatale ya bina magoda ye 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 baluba balela magoda yo 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 baswahili bakolo magoda ye 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 bangala balela magoda yo 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 bayaka balula magoda ye 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 ngoya ngoya o magoda yo yo alobaka ya kende veye debriere nzoka kendaka na yende veye ya magoda ya magoda ya magogo ya magoda yo omi was conseil ngende fe alula magoda ekasit no bato basala magoda babeta magoda papa na osola linga na bika alobaka akeve de prière nzoka kendaka na eve te akeve ya magoda na faire réveiller batuti yebi ote l'église de réveil sali salité mingi oui bien ngote nazo critiquer l'église te so neti nga na président na mboka na kanga l'église de réveil bosambelaka dimanche bakoma ombrie bato ko boyebi yango te basalite ebele bato ebele babomi bababala mpona baeglise de réveil yoyebi yango te aloba balela magoda ekasiti yango ekasiti ko bato bakangani so aza molu balelaka magoda pourquoi eza censuré pourquoi eza censuré ebongo oyo kasi so bacensuré ngo ndesani bacensuré batelefone na bato bacensuré na bango yango dolo viti dolo kingi dolo bunya yemamba yemamba na dolo viti bacensuré ngo bana eloko basala te bala copte bapesa bango bafonction basala basala ilo ni basala à part ne so baka omoni kandi bakangi ka bongo osoli bango mponi po bakangi so bakanga te ko sola bango mais nga bayoki nga na vai na lali na ndako nga na zui inspiration mais esprit na nga ba inspirer nga na bimisa inspiration eza répandu na monde bazo bangela jeunesse eza bêtise te jeune ozote ya nini tokataki fumbwa eza bêtise te eza bêtise ata moke te frère wana ngam na oso no vérité eza bêtise te toko fanda te toyemba bêtise na monde entier to na non ya bêtise te na ba beka lobaka ke veiller de prière na bazali veiller batuna ke yango na lopoto latini po yo loba mingi lopoto makambo magoda na lopoto eza diplôme master magoda oui moto asali mosala kito faut pese magoda eza diplôme master magoda oui kota na google ki otala ti mais oza ba image ba otiango pe kuna